Nini oyo tokomona ezalaki na mboka na biso ya mabe elongwe parce que papa nyataki na mboka na biso ya Congo. Bon, arrivé na yeto ebaiki papa oya. To yambi bien. Départ na ye za mamba nzambe nzambe mutayebi départ na ye. Exacté. Tango papa bengi basienne, yo mama papa tika na ndako. Pour ma maman et conseiller le biso basienne et bino te. Yo telemi maman nyonso ba ye awa, itali bango te. Itali bango te parce que ezam ko na bango te. Na moni arrivé à pape. Biso tu ba jani to tutoye ko benda le ko moya mutuya. Elo ni bebe benda. Elo ya mutuya ezana kata biso ke to vandi tonon trop na mulili. Kende na ye tout le monde appelle que changement guerre ici tout le monde peut pas m'embarquer ba dollar et qui dit ba tumbe belé zo senga kaka bato ya bongo bazala surtout lokola présence na ye nyati awa na makambe belé na mona des changements pona nga yebela vitesse ag yebela vitesse ag bana kini bana poto wapi partout bisika bozali vraiment site na bino yango yo site site malonga Congo Suisse TV moko te ekokani na yango donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko okolanda masolo kitoko be mission kitoko ya bino yango yo donc mususu ezati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango yo boyoki yango bisous 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 Bulukutu te y na Congo Suisse TV Bulukutu ça c'est du bio et nous là ça que Congo Suisse TV c'est du bio kuna tobiaka ya ba chambre froide de vraie information c'est Congo Suisse TV Bulukutu et yo ka so ya Congo Suisse TV tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez zabete bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider. Congo Suisse TV, Congo Suisse TV. Na gangi bafwe. Ouais, merci, part dans le monde entier. Vous avez vu massivement, toujours en direct dans le stade de Marty, puis au place Sango, comme mon pape, au Azabongo chef de l'église catholique. Donc, on est arrivé il y a 3 jours, il y a 6 jours à Kinshasa. Tout le monde est déjà arrivé, tout le monde est dans Ndolo, place où bon mamaki, place il y a prière, au Bandegobele, catholique, croyant catholique, Bazala Kiwana, nous avons prié ensemble dans l'église catholique, chef de l'État Zakiwana, quelques représentants pays bazaki wana auto mona qui paye présence sabatu belé nenge et ça là toujours kaka donc merci toujours na batu tout balanda biso partout dans le monde entier pour continuer toujours sur confiance au bopé sarabiso vous avez toujours plaisir pour la biso donc je crois que tu as différentes interviews ya batu awa ba oyo ba ye par rapport ya appel oyo catholique et sali pona kobenga batutu o baza awa mais tozo mona pe batu belé libanda déjà tu habite porte ezaki déjà kangamo comment ndeko na moni aux imposeurs loba tous voyez déjà parce que tout le monde est béfigi déjà il y a église catholique déjà ndeko mbote boboto bondeko on peut ngala personne mbote zonga senga boboto bondeko boboto on va catholique boboto après on va mboka vieux catholique peut tout entier merci donc c'est là non pardon le gars biso zamso wa catholique te ngwana donc pese mbote tu andi les gara bongote merci ndeko tokoy bana kombo na onani pe présence na yo awa est-ce que ezaka kapona mamba catholique ou comment te nga frère Kevin la paroisse Saint-Michel à Bandal dans un légionnaire dans un renouveau charismatique na pe accueil paroissial na paroisse Saint-Michel comment on a les pour na pape tu as un pape malheureusement tu es retard tout le monde est toujours à Libanda oui retard comment expliquer bah tu peux pas comprendre on va casser porte à 7h30 on a comme à 8h dans un quartier en côté dans la Libanda on est à Libanda donc raison quand on porte 7h30 ces années parce que bah Kinshasa ça munene au monde que mutu musako luta ko uta malwe kam mutu musako uta ba mbudi mutu musako uta petit akomara na ba transport na biso ya passi est-ce que 7h pour mes aki lié mo soit moment mo quand on porte soit air ya quand on porte oui pour la sécurité à pape François faut quand on rapporte la sécurité mon compte siko akotala banani akolobela banani akosamela banani ba je me suis en carte
ebele non ebele déjà ba tata le bato ebele mais kati ba ebele ya papi ya président ya papi o za universel mokimeta la biso mais France peut être talinga TV za talinga pa papi pour ça président mokina ya te pour la papi on mo na savoir sacrifice dans le moment na été pendant les 30 ans on betu na mona ra papi. Ah, c'est ça. Mais comment on n'a pas pesé ma bête? Papa est déjà dans le cannabis. Oui, les deux Zabongo, troisième jour, on a beau sanité. Et l'or nini a changé après départ, il y a pape. Bino ba catholique, bolo banane. C'est-à-dire pape tant il y a dans mboka payaka. Vous avez une nouvelle départ pour nabiso toute entière République Mobimba. So dans maté à pape lobby, na au mener mais ça veut dire que mboka faut que les bosso. Ça sainteté de yamba, ça sainteté à pape François. Tant à tchaka makona mboka, ma me changeaka. Ça va me changer ba kondambo ba respecter. Ce que ba ndika pape ndalo bina que tout droit makombe que dans les bons. Toi dans les bons air de toi da béni na nyonso. Le tinga personnellement quand na zo bénissement na da béni, c'est tout comme millionnaire. Pour pape ya ma sécurité. Merci. Un pasteur té anata pape. Numéro 1 la spiritualité dans le monde. Oui, pape François. Les catholiques pété, bango pe bazarana ba représenter légal na bango ndebino bozan la pape. Comment ils ont sangisa batonyo sombala mo? Kanya ça c'est mokimo bimba. Na musulman, na protestant ba ya sia na ba simanae. Ba le ko baté bango tout. Merci. Ah, groupe de ko ba mekate. Pour pape nous tata mokila lo. Tant que numéro 1 va président de la République. Ba le ko baté. Merci ndeko. Alors va jouer makasi na ba osama na pape na vie na nga. C'est une histoire. Ça ne sont pas après 1900 commettre éviter. Ça c'est pas sauter. Il y a déjà grâce nanga, il y a famille nanga, il y a bénéficié grâce et bénéficié. Moni pas mbali bosso. Merci Ndeko. Merci Ndeko. Donc vous avez Ndeko monsieur vous comprendre que moi ils ont ma casse Ndeko invité. Sur ça on va baki sapé par rapport à y arriver à pape au wap les lois bon la stade de martyr on a biso donc tout le monde a la circulation donc Kaouki na habité Ndeko kombo nani. Bon kombo nanga koko fidèle. Fidèle to monio awa na stade de martyr donc malgré tout ça na 4 cités toi na ninga libanda arrivé à pape. Est-ce que l'eau n'a changé vraiment dans le cannabis? Bon, on est arrivé à pape, tu es bien en tête pour le lobby, il a changé. Mais, tu es bien pour les autres, tu es présent, tu es bien pour Pamboli. Tu es tourné à l'étang, tout le monde a fait que la guerre ici, tout le monde a fait que changement quotidien dans le monde. C'est ça qui est comme si pire, si on a encore condamné, tu as besoin de changement. Si on a condamné. Tu condamné, oui, tu as l'égation avec l'écran, tu as l'obassus, qui n'est pas par moi, il y a que l'autre salami. Tu as besoin que aïe, kokendé, tout le monde a fait que changement, guerre ici, tout le monde peut pas m'envoyer le dollar et qui dit bah m'envoyer changer. Tout le monde a fait que pas qui a na kin na Congo. Bandego, je crois que Messi a lobby, bandego belé bazo taqué Fridolé Ambongo ba lobby que discours naïe devant pape, devant monde entier mobimba ba écran ba chaîne télévisée aux akiwana aloba ki bienté. Et tant que yo pe moi na Congo ko ba noni na été so yo ka fait discours à Fridolé Ambongo. Bon, on a condamné mba morte parce que nazalaki ana sur place té. Place azaki dans la télé, il y a peu ba mamsus pe parfois micro ko calé. Toyoka bien te so nazaki présent là na ko témoigner on na yoka ki menazaki présenté. Merci Ndeko. Merci de vous avez papa to monyo pena photo ya pape awa na habité papa kombo nani kombo la Ndeko Justin. Ndeko Justin. Présence na yo awa eza pourquoi? Nga présence na nga eza pour nazana sengo ya omona na pape. Donc c'est toute ma première fois pour na omona ye. C'est toute ma première fois pour na omona pape. Na moni nazana sengo naza kutu chrétien na uti na l'église de réveil mais nazana joie comme on a pape le chef spirituel de toutes les églises. De toutes les églises comment papa peut ça la différence on a parce que ba de belé ba Hollanda bazo condamné bino pe ba obozo comme sango que papa za représenter ba église nyonso ya monde et pourtant azalaji c'est pour la catholique. Té azalaji c'est pour la catholique té ndenge nzamba tie na mukili musala na ye eza universel. Ezara pour l'église catholique qui est pour la nité. Aza chef d'état universel. Aza chef d'état spirituel universel. Asangi c'est pas musulman, asangi c'est pas protestant. Tout le monde. Pour y azana un mot à dire dans le monde. Hein? Bah passer bazana ba un mot à dire. Hein? Bazana ba un mot à dire na biso ba fidèle. Mais pas ya batu oyo mususu baza. Au moins dans l'église mususu bazo teya. So amoni politicien moko akomi ko samba na église na ye. Akomi ko kumisaka politicien na bien kazo sala ba mabe. Mais église catholique c'est pas comme ça. Hein? Ata mukonzi ngo avandi na ba lobela mongo vérité. Lobi tozaki na ndolo toyo ki ba vérité. Hein?
Vous êtes pour vérité ou Afrique de l'air bon? Oui, oui, je suis pour la. Jamais, jamais. Biso tozana besoin de vérité zalaka pour makambo o ebombami eyebana ba secret ya mabe ebima mboka na biso to longwa na clique pour libulu munene batimbolela biso de photo bima na libulu wana tozana bitumbe belé ezo senga kaka bato ya bongo bazala surtout lokola présence na yenyati awa na makambo belé on a des changements. On a des changements. On a des changements. Autour de bande coquet, membre ya catholique et contre mingi politique. Mais tout le monde qui n'arrive à pas drapeau pour drapeau il y a un parti politique qui est belé. Peut tout le monde qui militant la banque yemba autant un peu comme un politicien voilà. Mais yo lobby ah qui membre catholique et contre politique. Non, jamais n'atteint un combat politique. Mais d'abord politique to lobaka biso to zora politique na ndenga mabe. Toza na politique nzambe mokaza d'abord un grand politicien asala mokine na politique ndenga telemisa mapata boza aza na politique mo telemisa ndenga tia mupepe mona na kateza politique papa pe na ndaku na ye na bana na ye na mwasi na ye aza pe na politique azo diriger ndaku na ye politique ezali manière ya kosalela likambo eza mwa mayele moko boye ndenge noko ko diriger ko conduire ndaku na yo soit société soit compagnie soit église soit pe mokili mobimba lokola pape politique ezaka pona politique ité auto mona ya mokili donc politique soit totally bien na tango akala mokili ezali ka diriger na bato oyo lelo nde bayi ko kabola église na politique mais église na politique ezali kotambola nzela moko yango mokili akala ezali kotambola malamu banda bakabola yango lelo to mona ba bien te mais heureusement église catholique ezalaka na mayele wana pe nzambe atia bango pona kolandela makambo mokili yango zo mona que ceux qui m'a ramené comme biso na ba niveau oyo esengi kaka bato ya boye bazala po azana un mois dur na monde entier donc est-ce que départ ya pape nini oyo to mona ezalaki na mboka na biso ya mabe elongwe parce que papa nyataki na mboka na biso ya Congo bon arrivé na yeto ebai ke papa oya to yambi bien départ na ye za mamba nzambe mutayebi départ na ye nzambe mutayebi départ na ye na oyo koya na sima mais mingi toza ba chrétien atambola na foi dona oyo nyonso toyoka ki moko papa lobi pe oyo nyonso toyoka ki nani papa na biso papa Fridolin alobaki eza makambo tokoki kotia yango donc biso ba jeune to ba ndenge ni tokosalela makambo donc tofungola nde misu eza likambo kofungola misu koyeba kosalela siko makambo na ndenge ya malamu. Merci papa. Eza nde kozwa mayele ya sika tozwi siko mayele ya sika po bakoki kopesa bozwi yango mais soko ozwi na mayele ya sika te osalela bozwi wana ndeni. Merci papa la participation na yo vraiment donc tout le monde tu peux parler. Non. Merci de continuer toujours na baimbo kanyo soba oyo wapi ba croyant catholique ba vraiment na li awa ya stade Martyr ko Kabola prière et sengona mokonzi église catholique oza pape François donc tozane déjà wa ndeko kombo nani bon nga kombo nga Jonas Mpesa Jonas Mpesa yebisa biso présence na yo ezanini parce que na maboko na yo tomoni ba photo oyo eza libanda kutu église catholique. Ouais. Bon, koya nanga awa eza vraiment koya nanga awa na yeli pona mona pape nga za nanga chrétien na première église réveil koya nanga na yeli pona mona pape eza pour la première fois nanga na mona pape pour eza pe lipambo lipo nanga pe pour aza dans na mama nzamba dans un grand ambassadeur. Bon, oyo na zongo vu que bato bazé belé ba monsieur peut profiter na occasion ba yo kabla ba track ndé na zui. À part ça, na ngai ba ko longola bandimi catholique ba koma ba na église de réveil. C'est juste un conseil. Yara mama nzambe za musique ebeta non normal. Bon ngai na ngai ba arrivé à pape. Bon 500 000 francs. Na zui lipamboli pour parce que aza l'homme de Dieu vraiment aza bien mutu na nzambe. Na zui lipamboli. À part ça, mambo ya o les gars lobby na télé oyo Fridolin alobaki excusez pour na bien na comment Fridolin alobaki bon o ngande na sepela été pour parce que ba catholique ba kota pe na maramba politique lorsque ba boya mon président zo lobase que baza pe dans na parti baza dans na kati et puis bazo tellement enseignement
bazotelema na cinéma na nsima nango bazoloba ke bango baza makambo ya politique bango bayebi te. Mais lorsque le président a lancé makambo ya politique ya makambo ya enseignement, bango baza bato liboso batelemelaki enseignement. Bon, ngai naza mwana, il faut bien attendre. Les parents ont limité quelque part. Les gens ont faut attendre la primaire. Il faut attendre en fait pour loi et pas mon condamboka. Il y en a une cinq à la pape pour agir à Mobimba. Mobimba. Gérer konzo baza gérer à catholique. Pesa bango mibeko pour enseignement ils ont normal des alaki. Ils ont un ndenge président le bail qui est allé offrir bana attendre gratuitement. Pour nous, on a des besoins de merci. Ouais, merci. Donc, nous continuons toujours par rapport à arriver à Pape Nambo Ganabiso. Donc, nous allons toujours kaka. Donc, nous appelons la bana OMIK, Baeko Yamba, Pape Nengezala toujours kaka. Yaya, bonjour. Bonjour. On t'appelle comment? Je m'appelle Yemba. Ouais. D'accord, dis-nous d'abord, tu étais venu faire quoi ici? J'étais venu voir le pape. Tu es venu voir le pape, mais tu as vu le pape? Oui, je l'ai vu, mais je ne suis pas entré à l'intérieur du stade. Pourquoi tu n'as pas rentré? Parce qu'on est venu en retard. Ah, vous êtes venu en retard? Oui. Mais quand même, tu peux dire quoi au pape parce que tu l'as vu? J'ai vu le pape, merci beaucoup parce que j'ai vu le pape, le Dieu lui bénisse. D'accord, donc même ici il y a des problèmes, même à ceux qui sont ennemis, même à divergence politique, et Seigneur n'a pas conziba sangisaba na Congo pour bas solo là. Mais au contraire, ceux qui conscience il y a autorité, il y a biso, et ceux qui n'a maté il y a pape. Wanande bako sala musala malam. Mais ceux qui ezake balaniga tout le monde ba pasteur na bango awa parce que tout le monde ba pasteur na bango wana ba yaka na division. Ba comment ko loba papa yena ba signe banini ça c'est grave. Ça dire tozoye bisa tout le monde ba pasteur wana ke ba yo kamate ya un vrai pasteur, un messager de Dieu. Oh ya lobby pas de complexe. A lobby et loko OK. Ya ko yebisa na population ko nini c'est-à-dire qu'il y a une population qui est même na bateau bazo sambela a interpellé conscience. Il y a même bateau bazo sambela, même la politique, même la population. C'est-à-dire que l'autre tozo sengake koya ya pape, ça dit beaucoup pour Namboka na biso. Merci papa. C'est ça. Merci papa, on a été supposé au Baksamote. Bonjour d'abord. Comment on a dit? Ngai papa Platini Bola. De mon présence na yo awa. Ouais, pona koyamba oza moko na kati église catholique. Wana na papa milimo ya biso. Ya monde entier mobimba. Comme to koloba kaka aye pona solidarité, pona ko sangisa. Yatike pona ko kabola. Mais bato bazo baté na kati ba koyela biso pour que toteka valeur ya mboka na biso. Merci ndeko to sabe maman Mbote. Maman Mbote na to ko bakisa pour arriver à Pape. To sepeli makasi pour arriver à Pape, to sepeli pena papa même biso ba bénédiction makasi taka biso bana mama to sepeli makasi malgré tout na retard na quotité mais na sepeli ka makasi mais quand même moni Pape na moni Pape na musika na Pepie Mbote merci makasi na pesi Mbote na maman na maman José et ma petite sœur Providence na pesi Mbote na bana nyonso ya catholique bana se Matsas na pesi Mbote merci beaucoup. Merci Nekoko bakoko pona kosukisa. Na pela pesi Mbote na communauté locale Christ Roi paroisse Christ Roi na kati ya communauté famille chrétienne Mobimba en tant que ngai frère Platini Drumer ya communauté na pesi Mbote pas berger na Katembo berger Lomatezo grand berger Botolo numéro 1. Ouais merci tourna etanga okento mona pe ke ba guerre ici to mona pe ke changement côté pe na mboka ezate ka kei marombe comme sous pire po si manon encore to condamné on a besoin changement si manon bo condamné to condamné oui to légation na be grand to loba sous que papa ngo ayake lo roté salami to on a besoin que ayande aye ko kende na ye to mona pe na ke changement guerre ici to mona pe ba marombe ki ba dollar et qui dit ba marombe changer wande to mona pe na ke pas yaki na kin na Congo. Mendego, je crois que Messi a lobby bandego belé bazo take Fridolin Ambongo ba lobby ke
discours naie devant pape devant monde entier mobimba ba écran ba chaîne téléviseur ozaki wana alobaki bien te et tant que yo pe moi na Congo ko loba nini na te so yo ka pe discours à Fridolin Ambongo. Bon, on a condamné Mbamote parce qu'il y a sur place. Place à Zaki dans la télé, il y a parfois micro calé, Toyoka qui bien. Son Zaki présent là, on a témoigné, on a Yoka qui mène Zaki présenté. Merci Ndeko. Merci. Merci de vous avez papa ton monio pena photo ya papa awa na habité papa Kombo nani? Kombo la ngande Justin. Ndeko Justin. Présence na yo awa eza pourquoi? Nga présence na nga eza pour Nazane Sengo. Ya omona na pape. Donc c'est toute ma première fois pour na omona ye. Donc c'est toute ma première fois pour na omona pape. Na moni Nazane Sengo. Naza kutu chrétien na uti na église de réveil. Mais nous avons la joie de mon pape, le chef spirituel de toutes les églises. De toutes les églises comment papa? C'est une différence parce que bazo condamné binope ba obozo comme sango que papa za représenté l'église nyonso ya monde. Et pourtant azala juste pour la catholique. Té azala juste pour la catholique té ndenge nzamba tie na mukili musala na ye eza universel. Ezaka pour la église catholique té saute pour la nité. Azala chef d'état universel. Azala chef d'état spirituel universel. Asangisi ba musulman, asangisi ba protestant, tout le monde. Pour y azana un mot à dire dans le monde. Hein? Ba passer bazana ba un mot à dire, bazana ba un mot à dire na biso ba fidèle. Mais pas ya batu oyo mususu baza au monde na l'église mususu bazo teya. So amoni politicien moko akomi ko samba na église na ye, akomi ko kumisa ka politicien na bien kazo sala ba mabe. Mais église catholique c'est pas comme ça. Hein? Ata mukonzi ngo vandi na ba lobela mongo vérité. Lobi tozaki na ndolo toyo ki ba vérité. Hein? Ça pour vérité au Fridolin Ambongo. Oui, oui, je suis pour la. Jamais, jamais. Biso tozana besoin de vérité zalaka pour mankambo o ebombami eyebana ba secret ya mabe ebima mboka na biso to longwa na clique pour libulu munene batimbolela biso de photo bima na libulu wana. Hein? Tozana bitumbe belé ezo senga kaka bato ya bongo bazala surtout loko la présence na yenyati awa na makambe belé na omona des changements pona ngai na omona des changements zali pona yozo mona des changements autour lo bande koke mamba ya catholique ko tara mingi politique te mais tout mona qui n'arrivé à pas drapeau pour drapeau ya ba parti politique ezaki belé pe to mona qui ba militant na banko yemba ko tanga pe ba kombo ba politicien wana mayo lobi awa ki mamba catholique ko tara politique te. Non. Jamais n'atteint un combat politique. Mais d'abord, politique tolobaka, biso tozora politique na ndenga mabe. Tozana politique nzambe mokaza d'abord un grand politicien. Asala mokine na politique. Ndenga telemisa mapata boza azana politique mo telemisa. Ndenga tia mupepe mona na kateza politique. Papa pe na ndaku na ye na bana na ye na mwasi na ye azape na politique azo diriger ndaku na ye. Politique ezali manière ya kosalela likambu. Hein? Eza mwa mayele moko bo ndenge ni ko diriger ko conduire ndaku na yo soit société soit compagnie soit église soit pe mukili mobimba loko la pape. Politique ezaka pona politique te o to mona ya mukili. Donc politique soit totally bien. Na tango akala mukili ezali ka diriger na bato oyo. Lelo nde bayi ko kabola église na politique. Mais église na politique ezali ko tambola nzela moko yango mukili akala ezali ko tambola malamu. Banda bakabola yango lelo to mona ba bien te. Mais heureusement église catholique ezala na mayele wana Benzambe atia bango pona kolandela kamakamba mukili. Yango zomona que ceux qui makambe comme biso na ba niveau oyo esengi kaka bato ya boye bazala po azana un mot à dire na monde entier. Hein? Est-ce que départ ya pape nini oyo tokomona ezalaki na mboka na biso ya mabe elongwe parce que papa nyataki na mboka na biso ya Congo. Bon. Arrivé na yeto ke papa oya. To yambi bien. Départ na ye za mamba nzambe mutayebi départ na ye nzambe mutayebi départ na ye na oyo ya na sima mais mingi toza ba chrétien atambola na foi dona oyo nyonso toyoka ki moko papa lobi pe oyo nyonso toyoka ki nani papa na biso papa Fridolin alobaki
eza makambo tokoki kotia yango donc biso ba jeune to ba ndenge nini tokosalela makambo donc tofungola nde misu eza likambo kofungola misu koyeba kosalela siko makambo na ndenge ya malamu. Merci papa. Eza nde kozwa mayele ya sika tozwi siko mayele ya sika po bakoki kopesa bozwi yango mais soki ozwi na mayele ya sika te osalela bozwi wana ndeni. Merci papa na participation na yo vraiment donc. Oh, eza la kati na drapeau catholique. Oh, eza la drapeau catholique. Ouais, merci, je crois que vous avez compris bien la Simanangaï, donc des cornets, les a plantés, n'a pas fidèle catholique, union se bat au Bazari, n'a pas stade de mardi, donc bisous de la moi arrêté, tout ça, chance au côté, mais le lobby c'est pas négo, parce que quand même, Liban dans la Burkinenge, bah lobby donc, mais c'est où tu aussi là, puis bisous aussi, c'est bisous par rapport à Moussala, à Congo Suisse, Bolingara toujours, de ça, la Rabino, tout ça qui toujours, Wana Ponabino Nenge, Zalara toujours, donc merci n'a pas tout, oh, on va faire ça, confiance, bah, oh, bah, bon, bisous fidèle Nenge, Zalara toujours, donc, tout le monde François Abima qui déjà je crois que Bozomon a donc Bomoni sorti naïe ah tout ça ce qu'on a sorti bah fidèle catholique nyonso ah to yo ki teke oh to tondi sa ki stade oh biso to tourner ki stade ah to yo ki ba makamante pe makamwana awa yango te bande ko bayela ki vraiment donc merci toujours la confiance merci na grand maître John oh zabongo boss na biso merci na patron Bruno Lubiga mbongo ya propre merci na maman Elizembu merci na maman Laetitia Ngolo femme forte merci aussi na président Yves Condé, Fondation Yves Condé, Mboteno Yangwana, merci à Montréal, donc Nengezala toujours, tout continue toujours au Salam Moussala, tout le temps en balai, si ma numéro à suivre.